Chez Steve, Binga, Libula Metro. Pichoi, na che regno? E di Moshe. Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Vitalité bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi akunga okamba, bala Saint-Paul et papa, au fleur, akunga. Biso bala Saint-Paul, Toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosengi Lisanga, bonsoir encore une fois très chers amis, auditeurs, auditrices de la radio Lisanga. Comme vous le savez, vous êtes toujours bel et bien branchés sur les ondes de Meter di Salto depuis Amsterdam. Et c'est la radio Lisanga qui est faite et soutenue par la fondation Lisanga, la fondation Lisanga ici aux Pays-Bas. Vraiment, Bandeko, Totondi Bino encore pour la fidélité na Bino, écoutez encore les locaux mardi 19. Vraiment na bolingo bondeko pebo moko na danga tozali koko bati na ngonga ya 20h. Nde tolobi lisusu ezali Yabino Radio Lisanga qui est faite et soutenue par la fondation Lisanga qui est le point congolais ici aux Pays-Bas. Bonsoir. Toujours meilleur. Ils sont toujours meilleurs. Solo tozali kokoba toujours na système na biso ya kake ya moyi. Nde tolobaki mikoleleki ke bolingo ezalaka ebele kasi ezalaka moko. Pe bolingo ezali lokola ndaku oyo ezali na ba chambre ebele kasi moko. Ezala toujours spécial. Nde tolobi la personne pour qui mourir et alors l'amour est plus fort que la mort. Libanga ya liboso tokomi na système ya ingeta nde tobambi yango ya malaika SD son divers nakanisi maloba na yo SD olobara soko zoli ya biloko wana ifo yoka solo nango ezondiro zoli ya pondo zoka solo pondu te eza esu pondu te. Reggae music from Freetown to Amsterdam, just for Ja people, Ja creation, and a real root rock reggae vibration. We coming up loud and clear, it's like all about say wallow. I say that Koning's blind, lights are blind, Kayama we day, you see, is the place. Rembrandt blind, the place you for me. You see, not the place. Righteousness I need. Go do your thing, I go do my thing. Amsterdam I love. One love Rastafari said. Oh, God bless Amsterdam. One love Rastafari c'est Ja bless Amsterdam. Et puis dans le studio vraiment Nazanga mon côté. Papa Yeswazali, son excellence, Kitenge, Nawabiso, Kilo, vraiment des retours. Papa Yesu, bonsoir. Bonsoir. Boni na poko ya lelo kasi. Ça va, ça va. Maramunyo Sezali, Kitoko. Ben, Maramuzo qui est bien, heureusement. Toujours vivre, tout ça qui est Makambo et Kende, quoi.
Vraiment, tozo vivre, tozo sala ke makambwe kendende, tozali sous cette belle mélodie. Y a frère Nanga, un ami vraiment que je porte dans le cœur, Junior Barry, Aouti Sierra Leone, a Betelebison Zimbo Kitoko, Love Amsterdam, Tolingi vraiment yo mingi, we love really Amsterdam. Damn cream to the dam, Rastafari, get to youth man, go rise up, go do your thing, I go do my thing. Amsterdam, I love. One love, Rastafari, I said. Whoa. God bless Amsterdam. One love, Rastafari, I said. See me love. Amsterdam. Whoa, whoa, whoa. One love, Rastafari, I said. Easy. God bless Amsterdam. Whoa. One love, Rastafari, I said. Whoa, whoa, whoa. See me love. See Amsterdam. Whoa, whoa. Ndé Tobo Sanité, vraiment fidèle Nabiso de tous les jours. Joël, vraiment Longonia, Pena Bambio, Flèche Ingetanayo. I and I will say that Amsterdam, big house. Yeah. I and I will know that Amsterdam, big house. I and I will say that Amsterdam, big house. I and I will know that Amsterdam, big house. Yeah, Amsterdam, California. So, and you wait to sell off. The Kaya man, they know that Amsterdam. The Kaya man go say that Amsterdam. The Kaya man, they know that Amsterdam. The Kaya man go say that Amsterdam. Shout out to Amsterdam. Papa Yesumbote. Les questions absolument bosso, est-ce que yope ulinga ka Amsterdam mboka oyo ya yo? Bah, mboko fandi, ozosa vina yo, soko lingi angote, oko, ozala malheureux. Donc, nalinga kango. Mais est-ce que ninge toloba toujours que bolingo ezalaka ebele kasi ezalaka moko? Kolinga ninge yo lingela Congo, est-ce que ezali ninge mo ningo ninga Amsterdam? Oyebi, kobota mana liboto yo boali banebele. Lobaka te que o comparer ba bolingo zanango na ba ndeko na yo ya kokesena. Eza pe ndenge moko na koki ofana te na banokanisa ndenge ni nalingi Amsterdam, ndenge ni nalingi Kinshasa, parce que biso pe nde toza na toi en réalité biso ba tokoli pe biso ba tobota mpe tokoli na kin. Toali ndenge mosusu par rapport ya ba parents na biso bango ba uti na province. Mais baza ko identifier biso par rapport ya ba province oyo ba parents na biso ba koko na biso ba uta. Ba bien que to bota mi to kol na kin. Mais esa kasi ndenge ni toza pe na bolingo na ba mabele oyo origine oyo ba koko na biso ba uta. Ata soki oza penza na lien moko te ezaka lien en termes culturel ya bokoko ndenge okitani. Mais lien économique termes ezate et tout. Mais ça ka ndenge ni bolongo wana ezala. Donc eza nde na lobi na libota bokobota mingi oza na bolongo ya bandeko na nyonso surtout. Mais bon o comparer to lobake o na lingi koleka oyo non wana ekoma nde msusu. Nde solo tozo koloba mwa muke pona tina na bolingo nde na oyo kisabino kake ya moyi ya bolingo makasi chéri donc ezali loyembo oyo na dédié yango spécialement et pas ya vie na ngai son excellence donc a ko se retrouver mais na wa bandeko ba déclarer ki mingi ba komaki ba bi mais les derniers escapés
po mikolo oyo ba benganga kaifai ba o ba yebite donc kaifai nde ba mo benganga mikolo mais na opesa bino su moi soupe à muke mais boyo kango mikolo zo ya vraiment na kati ya disque ya CDP boko sepela o ezali nango kake ya moi. Yeah. Mama o ezali kake ya moi makasi chérie nanga. Balobi bolingo ezala nango ebele me kasi ezala kaka moko. Bolingo ezala lokola ndaku oyo ezana ba chambre bebo kasi moko ezala toujours spécial. Et la personne pour qui mourir. Et alors l'amour est plus fort que la mort. Fungola matoyo yoka. Si. Yebinanga bolingote, kitangala kisinga bolingwango. Son excellence. Lofte, Laetitia timisinga labango. Nasire, nalingi, azali mwasi, mopanzi nangai. Ba master, bakoti, masolango. Bangulu, baliaka, ngulungulu. Nandimi, nalingi, mapenzi, hauti virunga. Apesinga ndeli, boma, nzamba pesinga. Meloko ya bera vina ngai ezala kindeti ndoto ndetika kana filme nzamba pesinga meloko ya bera vina ngai ebinanga bolingote yasola kisinga bolingongo. Son excellence. Lofte Laetitia timisinga lovango. La gagnante. Balobi bolingo ezalaka ebele mais ezala nango ka moko. Esika mutema nange lala ezate esika mutema nange kendeke promenade mende yoka Abeti masikini mama yoza wapi nzamba pesinga wameloko ya bera vina ngai ezala kindeti ndoto ndetika kana filme nzamba pesinga wameloko ya bera vina ngai nakokende nanga kutuma kalangulu sherazana kutu sheri na biso alela mai na maninga nanga oyasi akwe ezali biloko bakonzi walai ezali mwasi moko apesinga liboma na vina love na ye kofiba mama koma kofina nzamba pesinga vomeloko ya bena vina ngai ezala kindeti ndoto ndatika kana filme nzamba pesinga vomeloko ya bena vina ngai Spécial dédicace ba o nyoso ba yebi kolinga parce que balobi batu nsusu ba yeba kolinga te mais ba o nyoso vraiment ba yebi kolinga vraiment tala salama na bino yango yo alors bo continuer ka kolinga ba mama posa ba mama biso tozala raté et ba mama ba o balinga maya moto bozo ya moto ba o ba sepeli maya malili tala maya malili yango bo mela bo kitsa moto nde tokokuta na mikolo ezali koya nzembo oyo boyo kango vraiment na bozindo nango papa yesu toza kokoba esali nini tango yoki loyembo yo esali bien parce que loyembo ngo isa ya tellement na sai makasi ya on beta yomba liboswa watu mingi balelaki au mabe ah ouais siko yo moko lobini ngamoko na bia tante na bia tante attendez lende na robeta ngo sous spécialement pour na venanga et ça la paie bien et ça la bien ceux qui tozo betela na paie banzembo ezali sinya bolingo ezali taika pour na epakolos mais ande pour na bolingo tout on a soigné moi voix parce qu'ils a live en plein studio donc ba yeba chanter à vrai vraiment na live studio karaté yoka toleka na yebinanga bolingote kitengala kisinga bolingwango. Son excellence Lofte Laetitia timisinga lovango nasire nalingi azali mwasi mopanzi nangai ba master bakoti masolango bangulu baliaka ngulungulu nasire nandimi mapenzi hauti virunga apesinga ndeli mboma nzamba pesinga vromeloko ya bena vina ngai ezala kindeti ndoto
ndatika kana filme nzamba pesinga vromeloko ya bena vina ngai ebinanga bolingo te kitenga la kisinga bolingwango son excellence bakinanga love te Laetitia timbisinga lovango la gagnante yango toza kokoba se kokoba fungola matoi fungola motema bina nzembo oyo na mama esika azali ata boza esika moko te bina mama na molimo hein? Miskini mama uko wapi nzamba pesinga vromeloko ya bena vina ngai ezalaki ndeti ndoto ndatika kana filme nzamba pesinga vromeloko ya bena vina ngai nakokende nanga kutuma kolongulu sherazana ye kutu mbango kuna balobi balingi mai maya mototo ya malili oyazi ekwe ezali biloko bakonzi walai ezali mwasi moko pesinga liboma na vina love na ya kofiba mama koma kofina ngamba pesinga ngomeloko ya bena vina ngai ezalaki ndeti ndoto ndatika kana filme nzamba pesinga vromeloko ya bena vina ngai tobosani pe bana te vraiment big up Lux sokoza wapi tala flashing etana yango wana Yesu ya muke flashing etana yango wana petit nangai Solomon hein Solomon azalaki na basi ebebo na ndimite ke opoza na basi bebo big up yango wana de muke Chris yewet self na pesi opombote pe encore mbote mingi na vienanga de canto na bosani yote pe masa nanga lelo to solaki na tongo alobaki ya na Rolanda yo depuis Amsterdam héritier wata oyebika to kuta na bientôt na kin donc vraiment toleka tolingana pe tozala li sanga nde toza lelo toujours na boyembo balobaki susu tokanisi papa ya biso ayemba ayemba nini ayemba bofuninga na papa bofuninga ina mama kasi wapi epai bomona babo ya mwana ye pona makambo ya biloba mama mama pona makambo ya songi mama mama bofundinga e papa bofundinga ina mama wapi epai bomona babo ya mwana pona makambo ya biloba mama mama pona makambo ya songi mama mama papa Yesu tika bango baloba akongole bele minoko na bango etonda solo yango balingaka te moninga zuwa yango bakondima te wawina pafuka bakotia bakali nde vraiment tozokoba na poko lelo tozape na alanga nzembo munene awa kilo soki kopesa bandeko bazolanda biso mbote quand même na tindi bambote belé pona batu nyonso o bazolanda radio Lisanga en direct à Amsterdam donc le sac est belé quoi yeah. Oyebisa nini epa ya muninga na yo SD Malaika oyo boyemba quand même place moko mais ti lelo na mono dirait contact ezala souté ou bien ba projet ezali sous-souté ya mikolo ezali koya pona disque wana botika batu quand même na moi posa et puis batu na mais mokolo nini susu bo bimisa disque ou to eloko ya sika lisusu maya sika bon et ça les moi mikolo pende belé moi contact ezate bon côté wana penza na zana na ya no penza te wana tam susu mko to kutana nde to yeba nini to sala kwa ya nde kilo pona nini batu ebele ba tuni mituna oyo yozala mutu moko monani après bungi lokola étoile et bungi na likolo après réapparaître mais qu'est-ce qui se passe ouais zanango po tozana kati ya ki cherche talaga bo sala ka moko bungi moko na monani bo ya donc tozana kati ya qui cherche trouve ne balobango nde toza kokoba se kokoba na poka lelo mais papa Yesu to zonga mwa muke
na ndenge ya parce que tout sepelisa ki moi ba mitema ya bato mususu ezalaki un peu étouffé hein moi ba stress banini alors il fallait ki bayoka moi balonze mo ça la rappelle bien mais tozonga siko na ndenge ya conscientisation tozonga na ndenge lo bara toujours ya réflexion eza nini na poko ya lelo na poko ya lelo réflexion na biso ezali na maloba oteko bakala mingi te que bofundinga na papa bofundinga na mama wape po mona babo ya mwana to éviter soki bwakela ki bosko tangada jeton po ndenga ocho pakata sikoyo na Rwanda po direction ba wakendekeza ka Rwanda kote bauta po moni mutsoke bebeli mingi akimaka koto a se sentir en sécurité za mingi soki koto uta mabeza te o kimela koto uta kokima kimi kuna akemba mo na ambassade des États-Unis akio bata makuna alobi ka zo banga service secret rwandais balinga donc bana plan ba éliminer yango akimi na ambassade des États-Unis azo senga ba transférer na CPI awa na lae na denar donc au moni déjà ezo ça ne on a quand c'est tam tout temps lo ba ndinga wana o bwakela ke jeton kaki ya moi eza kaki ya moi eza kaki ya moi maybe kako eza kama mingi era kaki oyo mapata nyonso na likolo eyindaka te eyindelaka kaka na likolo esika oyo elingi kitela bon wana ye moko nde amonaki mapata wana eyindelaki likolo kake wana ezalaki mpona ye moko mpe omoni kosala mabe na mokili soki eza collectif ezalaka eloko mosusu ke soki mabe ezosalama ezali na cadre individuel oyo ya cadre collectif et surtout kosala yango na peuple mobimba oyo ezokita na baconséquence nango te na bagénération mosusu ezalaka toloba yango mpe tolobaka yango toujours ke ezalaka eloko elekaka pamba te bon bien que toko se réjouir te na ndenge oyo toza na l'état te na mboka oyo akokaki ye moko koprendre makambo nyonso to en charge po toyebi yango ke Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ye moto aprotéger Bosco Tangada po lelo bato mosusu bazosala kwa babosana na tato oyo baza na ye kuna oyo babenga Tchakou National alobake voilà c'est qui Tchakou National porte-parole na bango gouvernement oya bango kuna ke bon tango Bosco Tangada kimaki na Rwanda tozotala sikoyo Kigali a livré na CP mais azaki pa na bango bango bakoteke na armée nationale kaka po ba crime ya sala ki pe liboso wana basala ba mandat d'arrêt oyo bango balobaki ke bako satisfaire CPIT pour yazaki pona stabilité pona paix kuna ezaki na okaba fente ndeto ba lingala omundi sikoyo akomi sikoyo kolobela moninga mosusu lokola ke likambo ezaki ya bango nyonso te mais likambo eza ya bango nyonso tu po bango soki bazaki na suwe wana ya solo bango nde bangaki kozala le premier ya kokanga Bosco Tangada kotransférer donc ozomona place sikoyo bacomédie yango ekomaka mare yango wana solo bisika bacomédie yango ekomaka ya mare yango wana papa yesu auti kosouligner nde toujours na loba toloba nde totuna na motuna oyo ke nani apesi yo ndikisa ya kobeta nsoso na etutu nde tozoyoka loyembo ya lopango ya banka kombo nango ezali mbonge waya nde boyoka waya ya lopango ya banka impérialisme américain ba français ba bangungi L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous
manger les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme. On n'est pas plus loin. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme. Moi, depuis là, le 4 janvier, Baïkobo Mango le 17 janvier. La patrie ou la mort. Maboko Likolo, Bananius Africa, Totelma Elongo. Imperialiste Futani Yongo, Mabenius Basala Biso, Babongisa Yango. Namapele ni au colonialisme, Namapele petit bourgeoisie. Bokonzi na Baimboka, Baloni pe Basali, Boya Totonga Lingomba. Oye Koko Kisaba Posa, Yabana Africa, Topelisa Mwinda. Molili Zonga pa imperialiste, Ngungia Zonga pa imperialiste. Bolingo Bonya pe Musala Zonga, Namapele ya Bankaka. Ici toye bayo, atoye na kombo ya civilisation. Ici toye bayo, atoye na kombo ya explorateur. Ici toye bayo, atoye na kombo ya missionnaire. Ici toye bayo, atoye na kombo ya charité. Toboyi Africom, FMI Banque Mondiale basolo miyibi. Bilangeza ya biso nyongwa nini miyibi. Misu makasi mayele mabe. Boko samba atankale muyindo akolonga mukilimbanga daba tika bibanga banga lusako ndeko elakanza komba yonani oya kokata ndelu na lupangu ozozela penga na betela ngotolo nka alanga ekolo tingama kino kipwanza ya solo batele mispiso na nzela bango bapumbwe na sanza basali somo ya bakake kasi bana bilaka balobieloko yite waya Toye bayo, atoye na kombo ya sécession. Ici toye bayo, atoye na kombo ya balkanisation. Ici toye bayo, atoye na kombo ya fédéralisme. Ici toye bayo, atoye na kombo ya rivalisme. Agression Congo, yo. Libye, Somalie, yo. Soudan, Côte d'Ivoire, yo. Mali, Likolo na yo. Futa nyongo pona bomengo nyoso yiba. Futa nyongo pona batu nyoso yiba. Futa nyongo pona mutoke musala na biso. Futa nyongo pona bilombe nyoso boma. Edake mafe, Kwame Nkrumah, Lumumba, Unyobe, Sabukwe, Ofana, Ame Cabral, Mounié, Biko, Sékou Touré, Bonganda, Machwa, Sankara, Samora Machel, Fela Kuti, Cheikh Anta Diop. Moulele mai, moulele mai, moulele mai. Waya. Vous êtes toujours bel et bien branchés sur les ondes d'émetteurs d'Isalto depuis Damsko et c'est la radio Lissanga qui est faite et soutenue par la fondation Lissanga qui est le point soutien congolais ici aux Pays-Bas. C'est vrai, tous allons continuer notre programme de ce soir jusqu'à 20h. Wanezalaki Bongo, Lopango, Yamanka, Wa. Ya solo tozali se kokoba papa Yesu kitenge tozongi lisusu lisolo oyo touti ko beta uti ko pesa biso réflexion mais soki totali sikoyo pona yo makanisi na yo to souhait na yo kokusala nini pona insecte wana Bosco likanisi na yo pona ye likolo ya mutu na ye kokozala nini. C'est bon, moni makanisi nanga na bato pe ba kanisa lokolanga et ba minango to lobela kango chaque fois même dernièrement tango tokendeki na parlement néerlandais à Kosola na parlementaire il y a l'un des partis politiques où dirigé Pays-Bas siko na simawana pe to sa équipe action misuspect pour na Bosco Tangada natika toujours que ça clair même na ba action nanga écrite mikanda même ma solo na ba konzi misusawa ezalo kwa pe kunda batware baza batoyo ngana roba toujours ba petit poisson wana pour nga baza na priorité te ba kangela biso ba gros poisson ceux qui balingi ba l'accepter. Et qui sont pour vous des gros poissons? Volonté. Qui sont pour vous des gros poissons? Il y a aussi ça va problème kuna ba gros poissons parce que na tangi bango déjà mbalawa oyo kunda batware na Bosco Tangada
bao bazali déjà pe na ba sous ba mandat d'arrêt ezala national lokola kundabatware international lokola Bosco Tangada koto ebite lokola Bosco Tangada soki aye na CPI tamba osambisa ye lobaka so atie mai na mnongo na ye lokola batu mingi bakumokota na maona sa mai soki ye pa kota na sa mai abombi mai na mnongo na ye po aloba te nde kozala pasi mais soki alobi toyebi ke bamosusu mpe ba mandat d'arrêt ya niveau CPI mpe ekozanga te donc souhait ezali à payer mpona bacrime de guerre oyo ye asala mpe asali sa na mboka ya République démocratique du Congo barecrutement ya baenfant comme ça bango basoldat bapillage ya barichesse kuna et surtout mpe baviol ya bafemme kuna na viol massif du Congo donc nyonso wana na bateau bakufi combien de millions bakufi na volonté ya ye Bosco Tangada na baseigneur na ye parce que suke ka wana te eza nde nzela oyo ezomema nde nalobaki soki atie mai na monongo na ye te bakombo ebele eko bakombo mpe toyebi ya bato oyo baza na badirection ya bapays yango kuna na région wana solo tokozonga mwa nsima lisusu tozwa mwa break tokoyoka loyembo kitoko ya les prophètes nayebi te babengaka ye prophète to nani abetela biso nzembo kitoko tozonga nanu nsima pena tokoyoka ebale ya Zaire. Basi bolingo na ngai enani sekonana nazali seko zela mokolo masu ekozonga ngai awa nabeli basusi ya lamulo lelo nakanisi yo mingi jani nasi ya kuikyo na bandi dekolota yolalisi moto na lipeka na ngai oyo belinga liloba na mwali kukuma bizwanyo ndoto ya kwito mawa mingo mama
nazingi maboko na basusi o mama. Tovani bambula, tovani pe bansanza, tovani bamposo, tovani pe mikolo. Domeseni bolingo na monde aliboma, bizwanyo, natangi ba plafond na basusi. Foto yo tikela ngai na libongo, nakati ya motema ekomande elili. Namona kanzela nyonso na kokende nabelela na mosika elili ebungi bizwanyo nabeli basusi ya lamulo mama. Eloko bolingo ezanga misogo moto yo kolinga akolinga yo te oyo koboya akolinga yo mingi oyo kokima akolanda yo mingi etumbo oya bampasi ya lamulo kokomona mama minalewa o mama mama nakokufa o mama mama nakowa o mama nakufa o mama nakufa o. Solo tozali bele ko koba seko koba balobi ke molai ya ligorodo bayebaka yango nanu te soki azali na bomoi soki asili kokufa nde bayebaka kibolai na ye nde papa Yesu naza na mutuna moko qui me traverse l'esprit. Pourquoi toujours tozotia elike na biso bakangelaka biso banguna wana? Qu'est-ce qui empêche que biso moko pena to kanga bango pe to sambisa bango na mboka na biso ke bango oyo ba trafikaka biso ba oyo ba yaka na cesse ba tie bango ba kangi bango? Quelle est la solution? Qu'est-ce qui nous empêche to makasi eza pena te pona biso moko to kanga ba criminel la guerre wana? Bon na lobaki on pe awa ke ezosala nango esengo mingi te parce que eza biso moko te nde bato ko se charger na ba situation yango eza po toza na l'état na Congo azate bon na lobaki yango awa muto bango moko batie président na bango apesa protection na ba criminel de guerre lokola pe Bosco Tangata ndengwana lelo basa semblante lokola ke bako œuvrer pona bakanga e ba livrer awa bango basali le remonter na niveau wana. Ben togolo ba makasi ezate non ezango ka makasi te côté wana ezandeli kama volonté et comme tam su ya kubunda guerre togolo ba ke makasi ezate pona kubunda guerre parce que zo senga ko pesa pe bato bazo bunda makasi makoki ya kubunda mais côté penza ya kokanga criminel moko karabo ya guerre ezaki kama volonté parce que to ebit la vérité ba monde entier Bosco Tangada sous mandat d'arrêt international kuna na nini na este azo beta na ye tennis azo tambola na ye en sécurité azo kena na restaurant azo lia OEP bato ya Nations Unies o bazaka kuna ba mpe bazo kota pe même restaurant wana bon ozomona te ke komi nango lisano ya ezaka nango ka lisano kasi yango place ezaka elengi yango wana po ezaka ka lisano lisano yango ezaka nde na moto lisano wana na moto nde ezaka bien po so ozokotisa libono na moto ozolekisa pa ozomona ozozika te oyebit flamme ko ozala bozokotisa libono ozolekisa ozozika te ozoyelengi sikoyo me yango ezaka moto osaka lisano ti moi bato pe babosani ko osaka na moto po bamoni osala eloko te
mais oebindeni ba oyeba kili kambe salami te o boaka kiri ai ogangi moto jio mais ezoumela papa yesu bandeko bazo continuer kokufa ba maman na biso bazo continuer toujours ko violer bango tozo loba toujours tozo sala ba action mais jusqu'à présent rien ne change. Bon, au moni rien ne change. Le Cameroun tozonga ya suka ya kolobake eza passe pour biso moko tona makoki ya ko changer situation te tozana ba fo ba konzi na mboka na biso po mkonzi azalaka wana mpona kokonza ezaka mpona nyokola bato te ezaka mpo lakisa te ke yo mtu ana pouvoir ofinafina bato na se na yo mais kibokonzi eza nde oprendre soin ya bato na yo un vrai mokonzi azalaka na elengi na kibokonzi na ye soki amoni ke bato na ye bazosepela na ye eza te oyo bazobwakisa ye ntango nyonso nde tobala na mangala nde amona ke aza mokonzi bon ezaka clique na bango moke nde baza kodondwa na kibokonzi oyo eza yango na ntina te yango nde ezosala sikoyo makambo yango ezomela ezokendenge mais to se trompe te ezali nalobelaki yango mpe la fois dernière na baaction oyo bacongolais bazosala na monde entier éveil oyo esalami na diaspora depuis quelques années biso tobanda kobunda bitumba oyo mpona République démocratique du Congo ntango nanu kutu baconcert ezobetama en Europe na diaspora eza na batexte nanga mosusu na ntanga na baconférence mosusu na site Lisanga na badocument okomona eza na badate oyo conférence esalamaka etangamaki okovérifie okomona ke quelque part baconseil bana obetama na mais na kati yo te papa yesu ozonga na maloba na yo mais toyoki paraît-il que bientôt baconcert ezozonga nango et puis depuis bastopaki baconcert ça changé quoi kasi yango nazoya mpona loba te omoni sikoyo conscience wana ndenge ekokoma makasi ekosala sikoyo ke bato baye koyeba eloko nini esengeli ekotia na centre ya masolo donc esengeli ekoboya distraction et surtout likambo ndenge olobi bato ndenge bazokufa mingi kuna na mboka République démocratique du Congo na baviole ndenge ezosala makaka nde esengeleki kotia makambo wana na centre ya masolo na biso place nyonso ozala nde omoni bato mingi barepete même revendication na basouet na bango na diaspora na gouvernement oyo ezali na bapeyi oyo bango bazali po bango nde bato baza parmi badécideur ya makambo kuna na mboka République démocratique du Congo eh bien nde ozomona soki bamakambo ezosalama na yango moko te eza mpona bango te po baza na intérêt moko te bazwa makambo so bachange soki mpona CPI intérêt eza mpona survie organisation baza na besoin bakangaka bato mpona survie ya organisation na bango eloko wana toyebaki na biso yango biso mpe tosalelaki kaka stratégie yango ya kotia kaka kosouffle kaka moto na bato oyo toyebi ete CPI ya kozala na besoin na bango mpona survie na ye je yango ndenge olobaki wana yango wana nde il faut koyeba kojoue yango solo ndenge oti olobaka tuna lisusu est ce que CPI ezalaki na besoin vraiment ya kokanga bemba mpona survie na ye bomoni wana ezalaki kutu na kama survie na ye te eza kokoya mpe bagbagbo bon CPI akanga bango mpo ya survie na ye te wana eza sikoyo eyalaki sikoyo na cadre oyo sikoyo ezozala instrumentalisé ndenge basalaki na ntango ya campagne électorale na mboka République démocratique du Congo na 2011 ntango papa Tshisekedi alobaki likambo ke peuple faut atelema mpona alongola peur aza nango balobi na CPA tozolanda makambo ndenge ezoleka kuna tout ça et pourtant ezaki likambo na bango te bakoka kokotela yango ndenge wana te bakoka kolobela yango ndenge wana te eza bakadre lokola baarrestation ya Jean-Pierre Bemba nalobaki yango mpe na mikolo eleki kaka na libandela mbula oyo eza nango arrestation na procès politique
pour se retaler déjà responsabilité au bazo pesae na distance ya zalaki na tina oyo batona manduki bakendeki kuna na invitation ya mutazai chef de l'État kuna na bokipasho ya tikalaki na enango na République démocratique du Congo ezo sala te que mbala moko ba impliquer mutu ba pesa responsabilité directe na makambo esama kiwana donc wana e ali tango balingaka ko sala ete justice et sala na ngoka politique yango wana quoi solo bandeko balandi ya Radio Lisanga vraiment tokomi ko poussa na muke na terme na biso ya programme ya pokwa lelo nde tokozo encore moi break moi muke tokoyoka honorable Young na Poison Mobutu titre nzembo na bango ezali toujours toboyi makila etanga toboyi tolembi toleli mingi makila etangi mingi rivière des sangs toleli mais je crois que enfin quand même Tamsusu papa Kimbangu a repé biso mort d'ordre parce que les loba congolais paraît belé na Kinshasa na soleli na bande ko belé bazolo bazo zanga mutu oya repé sa bango mort d'ordre pona einda mutu moko te azoninga kozwa responsabilité wana bi bon ce qui ngainde lelo na okufa mais apesi mot d'ordre andimi ko kufa andimi ko se sacrifier nenge ba Kimbangu bandima ko se sacrifier nenge ba Lumumba ba tia vraiment vie na bango en jeu pona Congo ba bi bazo sanga mutu ko pesa bango mot d'ordre wana ezaka ka na eptation ko bango nini ezanga ngoka ka excuse bat bazoluka pour essayer le côté. Il faut pas que excuse moi un petit biso toi en diaspora ouais. Il faut un moto ndima toi li parmi ba faible. Parce que toi na courage na makasité ya okita na Congo to ke bunda kuna. Et là au moins zo kanga biso ezate. Eza biso monde ba toujours mikanga. Malgré après to bunda kana ningi to bundela wana to ko atteindre pe makamna ningi to ko atteindre wana mais eza en kati il faut se classer parmi les faibles par rapport à bateau à tellement qui le quoi sur la bourse d'identité le 10 mars dimanche on a pour pas que nous pas péter un Tshisekedi ba ibaki ki bako beta bango bon kanga bango mais ba ken bandimaki bon donc il y a des courageux ils ont un bateau à tellement ils ont un bateau ba kanga puis ba boma donc le baki bazo c'est un moto tellement kufa pendant ouais, ils ont passe-temps. Papa, je suis à titre personnel, quand vous vous regardez dans un miroir, et aux allez qui sur place, Namboka, Kinshasa, na Congo, est-ce que vous avez osé aussi à Robunda, sur place là-bas? Ko oser ko bunda ni parce que bunda za ndenge mingi na tolo bawa awa peto bunda parti awa ne to sali ko bunda ngo siko il faut préciser parce que ngana ko ipso que oui na bundaki mais tant mususu yo question ni ngo zo tunela nga tena ndenge uchikolo ka kina kanga makofi kuna nazo beta soki déshonorable na nyango wana te ko bunda na sens que tangu yo patriote oyo keno parmi des gens qui peuvent vraiment ko sacrifier corps âme esprit na bango po na mboka lobi bon moi j'ai atterri alors na bunda po na mboka ou bien je vais donner un message public ou bien je vais faire quelque chose où il faut toucher batou où il faut créer des dégâts malgré que vous allez accepter la cause ou la suite. Est-ce que vous avez osé de faire ça? Yango na ko zongela supona bana ebite lo nini oyo yo oza ko s'attendre na nga ou na eloko oza ko bedulen na koloba oleki na télé lobi Kabila dégage na peuple bo telema ceux qui babo mabino biso bo bima libanda to signer liwa po na mboka na biso babo mabiso na télé wapi télé ba ni télé zebele na kin ben voilà kasi yango falo e ba télé nini oyebisa bango ba inviter nga soko zulinga invitation ya télé mo kuna na ofuta billet na nga moko na kena lobby mais tant siko na koloba ba kangi ngate na zongi susu yo mutali boso koloba na ngai mais ndenge ni pa yesu yo ke yo leki na télé o lobby pena Kabila dégage to bima to ça ba kangi yo to zongi et tant on peut ba ko bima na bango te poto ebi ke makamone lobama na ngo pe lobama
siko ko loba susu mondi okende ko lobi bato babimi na bango te bato ozomwa wana to bano tourner kaka en rond bon to bano tourner kaka en rond donc to kanisa te que il faut nde biso nde tozali awa moko na biso mais likambo oyo Arma Tungulu asalaki babima te pona ni et quoi aussi ça fait makam si eh ben pourquoi il faut ko kansaka ke ngai nde faina na télé na lobi pa esali oyebi biloko mso esala maka yali spontané omoni biloko penza oyo me makapenza makambo na ba renversement ni wana ezali nde goutte moko ya mai oyo et faire renverser mayo se tondaki nango déjà na cantine mais alors, pourquoi siko goutte na mai renverser ka wana ezara mingi na bato yo bango moko ba tondi likambo wana omoni to bato bazo tonda makambo ngo eza bato baza kuna ponga na ko ke na lobby tout ça mais ezanga na ko se multiplier te pona ko mebele pona faire renverser makambo na ndengo zolo bana soulèvement wana eza likambo soulèvement populaire eza likambo soulèvement individuel dans attend bango pona bango cantine tondi na te o goûter ko ya pona faire renverser mai il faut tonda ndepana bango mais papa Yesu abalusa mai tombisi moko na lipa moko pe batu balia batonda na fete yango mais yo Yesu okosala miracle te na tawo yeso déjà que tout ça la tomba na ba niveau tozali soko tali ba makambi ngi ngezo salima ezali na volonté ya bato yo bazan intérêt na ngote pour bango bazo sepela na ndenge bazo pied matière première zo komana ba mboka na bango na occident ya occidentaux wa toujours mo ndé bazo sala ba pareil na bango na technologie ya sikoyo ba téléphone portable ba tablette ba ordinateur ba avion na bango ndenge zo komaka perfectionner ti ba komota ba voiture ba ordinateur makasi tout à fait donc bango ba intérêt te ya koluka osama kamndenge wana eza ba pression o tozali kotia o makanisi na biso tozo sala nango ke ngana za États-Unis te mais na makanisi na yo za nango makasi tellement oza sincère nango pour na changement na mboka na o na faveur à peuple et puis zo za la capter na bandeko msusu kuna bazo sala lutte moko na yo bazo kotsa ba même revendication yo kotisi awa na Pays-Bas ba koti yango na France ba koti yango na Belgique ba koti yango mais bon ngai miracle on ça masunde donc miracle les salima déjà bah miracle les salima déjà. Très chers amis, vraiment auditeurs, auditrices, bah papa, bah maman, bandeko, tokomiko pousse en vraiment au terme de notre programme de ce soir. Ndé papa Yesu, un message clé pour na bandeko nyonso bazolanda biso de partout, pour tous les Congolais de partout, bah oyo bazali qualité pour la bonne et juste cause. Un message. Bon, na koloba na bandeko nyonso likambo eza wana natango biso moko tozo sala makambu oyo ezosala na mboka République démocratique du Congo te toza toujours na prudence donc oyo ezotala bato mosusu tala bazana na banégociation bazotala so baosala neti na Bosco Tangata siko nini donc eza likambo mpona biso il faut toza toujours na vigilance toyebe te tokota na distraction te biso il faut totikala toujours na position na biso nde tozalaka nango oyo ya koexige te bokonzi ya mboka République démocratique du Congo eza na bato oyo baza dini ya kozala nango na maboko na bango po tobosana te oyo aza kuna aza fraudeur aza na légitimité moko te nde yango ezosala makambo na mboka République démocratique du Congo ezokoka kosimbama malamu te eza na bato mosusu nde bazodirige eza ye te epe nyonso na bazoutilize yango mpe mpona basala oyo balingi basala na Congo parce que l'état aza te po toloba te ke l'état aza faible aza na ekutu te l'état azali te eza groupe moko ya babandi oyo bango moko nde basalaki baguerre bakomaki wana nde bazosala ndenge wana yango liloba ngai nazoloba tozala na biso kaka vigilant et tocontinue lutte na biso po oyo eza nango kaka balibandeli ya mabandeli tozokoba. Vraiment, très chers amis de la radio Lisanga, c'était le dernier message pour Napoko Alelo. Et que la paix soit notre pain quotidien. On va se retrouver les jeudis prochains. Que la paix soit notre pain quotidien. Mende Tobo Sanate, Tobelela, Kimbangu, parce que Kimbangu alobaki, pe alobi, pe azako lobali sus. Yango nzembo oyo bokanisa yango. Enzambe ame, mon pulusa, mon pila pasizi.
Tuzungi Didi. Vraiment, que la paix soit notre pain quotidien. Tout mon ami, les jeudis prochains. Bonsoir. Yeah. Oh. Ayeli Susu. Eh. Oh. Aïe. KN Bomaye. Eh. Oh. Eh. Tobomaye. Oh. Eh. Oh. Tobomaye. Aïe. Pour des mauvaises herbes sont les épouris. Les bidonvilles m'inspirent mon verbe amûri. Pour la cause que je défends mon regard et celui d'un félin plein de méfiance, scriptant le terrain. Mes cordes vocales achètent le verbe plaidard pour la plèbe dans la société civile. Je m'enrôle pour le bourreau. J'apparais comme mon bouc émissaire. Quand je pleure, certains caïfaille est très drôle. Ma tchatche, j'ai la lime comme une lame. Mes proses moroses, mes strophes, moi sublimes, dépourvues de charme. Rien de mal à pression par laquelle mon peuple arrachera sa liberté. En montant de façon argent au créneau, en dénonçant au pliso, apostrophant tout ce qui a la manette de pouvoir nous coffre. J'ai fait attention à mon peuple de ne pas gober la credo, le faisait graver, tatoué au dos. Bobo Maye. Bana Congo. Oh, Tobo Maye. Bobo Maye. Bana Congo, Tobo Maye. Tobo Maye.